Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, blocus. Donc minga ko lobe sa te quoi, bozo comprendre kaka yoke loko yo. Mbote lisusu balandi télé Congo Nord TV na tango nazo yebisa bino toza na kati ya États-Unis na kati ya Lyon quoi. Awa esika nga nazali ambiance eza na ndenga kosakana te bana Lyon basanganaka awa na kati ya Olexata na bango quoi. Awa nde makambo elali awa ba prêtre tout ya Lyon bango nde bamonana koto ba mama Lyon baza nde bakoto yo bazotumba pe bataba bino mo bozomona ba makambo eza nde likolo kwa boya kande koto so komi Lyon okomi koto te maatro ba play bazali na simananga bino mo bozomona ambiance a danser za la koto awa toza na kati États-Unis na kati ya Lyon kitokos kuna balu wa koba koto balu kaba mona bengal baro ay ko dina ba filme asa ni le temps que ali abeta batuna c'est bon ba bi ju mo shomo ete bon tona ka Lyon ni za la rara ndinga ba été dimanche nous avons mon petit bon ça choisi ici dans la suite de la yango za ba play no soutini za la rara uba 6-1 peut la mort dans masanga gelo a kemi il passe à il faut balusi aso ba pesi il faut balusi makambo dans masanga gelo a kemi za jojo jonga dans ce de 10 c'est pas la nani c'est pas sindical bon emo ça rien à dire donc qui les allie je n'en a beauté collé voilà monia bikedi ya bazaït je suis là c'est toujours city tu as la choix donc c'est bon ma bonne vacances yango e bandit chéri nyo sa Lyon ba go bisu ninge za la rara tu as la Lyon tu solo la rara la ninge za la bana Lyon ninge za la rara sans polémique mais balobaki a batumba pe bataba batba melaka baliaka makamuni pendele kakani sikoto ya lia et za na wa isika ni ki mara pour nous mon PPA William Prochette, William Taba, Ningi Salara, ce qui te dans la Ningatu, Ningi Salara. Pendant qu'il fallait moi parler de minutes, ça t'a mon petit Ningi Salara. Donc, sans polémique, Bana Lyon, ma pleine à Lyon, en beauté Nadine. Bah, Epsenga, bah, kermesse et les caca, bah, chaque vendredi, samedi, plein à danser. Bon, yo, c'est quoi pour la place, yo, l'obini. Bon, pour la kermesse, à Ebitia. Mala ya rara nini to ya rara to ina koncha kwa mbebe donc nini za rara ndio za na maisha ndio za na orange to bosa ni PTA lo ando na biso ngakati masolo za rara ngakati pe za ndeka ba manna ke zalaki chezati to ana ya Gérald nini za rara donc rien à dire quand on peut s'arrêter bilingue à Lyon quoi binomo bomoni bana Lyon ba jeune à Lyon bango yeyo a uti ko lobela mais on peut si comme on a hote so ba to comme na Lyon ba moni o ba obengo na komoni binomo boyoki Doris alobi sans polémique tozala toujours nesiko kwa na kati ambiance banini mais na sepeli ya trop na moma maloba na yo na ndengo lobeli na kati ya Congo Nord TV ozana mwa liloba suka po yo lobobe ndenge nini todo bili lo basura ngalo basura sura kufiti biso lo kufinanta lo vivre dali dans le vivre la moni pe na nga bote kole ye wala za na prêtre du justice ya yebi donc
kitoko bote kole yeyo les grands garçons na kata ba Lyon ba prêtre à Lyon bango yeyo prêtre yo ko loba nini o télévision na binoti yone makambo na leli bino mo bomoni ba prêtre à Lyon bango yeyo doto otambusa pe mo caméra na biso koto yo bomona ke mokili ala kawa ba prêtre ba yaka nde koto yo yande mamba télévision Baplay, bango yo, baplay à Lyon quoi. Amis gaz na gaz, bango yo, na petit frère, na Leli. Et les kabia aya. Na Leli. Merci. Leli prête. Leli goya. Ngo regarde. Maintenant calme à danser. Boga ata moi de maloba et ça va bien. Tanga kongo na TV net kana Lyon za awa Lyon. Bedi Lyon kaka. Kongo na TV to za na mboko yo. Bedi to za awa donc tanga kitoko mamutu ba mito ala mamutu kitoko. Ba noko tout c'est bon. Kongo na kitoko hein. Omoni tele na bino yo ozwa yo oloba nini betele kandenge nini bana Nice bana Belgique bana Paris bana Lyon boyebi ye moko apesa bino kombo azozo momu pepe ete ezoleka ndenge nini yo mto pesa kombo nango yebi comme patron nanga na poto comme patron nanga na poto Guy Gérard azaki na société ya nettoyage ya sécurité et habillement comme patron nanga na poto
nasala na ye na viva na ye bien na époque nazalaka nango na Nice toviwa belle époque na ye na Guigera. Peut-être des gens ne connaissent pas des gens, mais des gens qui connaissent des gens peuvent toujours témoigner. Donc nous avons témoigné à part na ye que nous employé na ye. J'ai vécu avec lui pendant 1 an dans le travail et il avait créé sa société et voilà quoi. Maintenant, on a dit que à Fongola chaîne à télévision Congo Nord TV, yango ezozoyo ba image. Ouais, on a dit Congo Nord TV, ça marche partout de gauche à droite. Ils auront toujours ma maître. Dès que vous avez des nouvelles, vous avez des pas de numéro de temps. Yango monique, ils vont permettre de découvrir ma campagne. On a dit aux hommes moto à faire, on a besoin de dupliquer parce que moi-même j'ai vécu ça. Ça n'a pas été employé. Donc ça veut dire que je vécu avec toi, je sais comment tu es. Bana Congo Baebi, Bomoniye, c'est la famille Bongese. Boyebi, Bob Bongese, le grand joueur du Congo, Oyo, petit frère Naïe. Famille Bongese, Yemoko Bongese, Azawana, donc à Utoyeb Sabino, Ayebi, Mukolo Congo Nord TV. Donc, Moutunaye, famille Naïe. Voilà, yango na témoigné. Yango nazo répéter encore. Dans le but que moto soko di moto témoigner témoigner pour na yezate. Nga nazo témoigner par rapport à on a yebi qui Gérard. Avant comme na Congo Nord TV, qui Gérard c'est un patron qui a 3 boîtes. Avec na boîte à sécurité, avec na boîte à nettoyage, avec na boîte à magasin habillement. Donc ça veut dire que Nayebi a travaillé et j'ai jamais eu de problème avec lui par rapport à salaire, tout ça là donc. Et ça que passé à tel niveau sur mais je vécu avec lui, je travaille avec lui. Azak employé Azak patron à l'époque. On a passé des bons moments et bon voilà. Ça va changer comme le système il est dans le Nord TV. Donc ça veut dire que c'est juste une évolution pour développer ma Cambonaï. Mais sur base d'affaires, je connais que Guy Gérard s'est encouragé à travailler sur l'affaire et mener Oyo, que moi je vécu présent. Je suis témoin oculaire. Merci, merci. Ndekolangai Bongese. Totikio ezali bonne information de ta part na ndenge outi okota na kata chaîne na biso. Otika la malamba bon week-end quoi. Merci pareillement. Fair play. Na atambusangu. Ouais, salut bien. L'équipe à foot peut aller à donc au monde ba uti ba match ba nini donc to gagner en wana to yeba koto ambiance à danser. Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc minga kolobesa te quoi, bozo comprendre kaka yoke loko yo.